Bote banamboka toza bongo na moko ya ba sportif ya RDC tokobeta lisolo ya sport po tozomona kaka ndenge sport ngozo kendele misusu ezotambola malamu te en particulier tolobela mingi lisolo ya judo ye muka ko se présenter Aïe Sabino azanani. Bote mwanamboka mbote ndeko journaliste. Oui bandeko baolanda yo bayeba kombo nani oza pe nani? Kombo na ngai Trésor Mubalama Bashizi, connu sous le nom de Maître Safari. Oui. Nazali Jidoka, ceinture noire, et vice-président de l'entente urbaine ya Jido ya Kinshasa. Oui, moi namboka ozali boyo ki présentation na ye aza ceinture noire na judo. Tout bétano vraiment li solo judo po ming so bat bolo bela sport ba mona ka mingi ndembo. Bale mais judo penza ba misusu na éviter ceux qui ba s'intéresser à lango tout ki komona manifestation pour préparer ki na stade de Max bande ko ba koye ba mona na ba bilili misusu pe ba éviter zala kinini. Bon ndenge olobi kaka bato ebele bamipesaka mingi na masolo na biso tobengaka football, mais lelo oyo bato fo bacomprendre ke lelo après bale ndembo ezali judo. Judo eza discipline oyo ebendaka bato ebele na nsima na yango. Masano manifestation omonaki dernièrement toutaki koorganize coupe du Congo ya judo. Tout doit organiser coupe du Congo et judo. Mwana mboka elekaki ndenge nini po ba misu balobi judo penza ba yebi ba maître mingi to koma mingi benga mingi ba pomba ba misusu ba travailler lisu te ba koma na ba coin ko kalaka batu soki abotoli eloko maolo bezate poza maître mais comme on a bino ko kakte boganzaki coupe du Congo elekaki ndenge nini bandeko ba Hollande biso ba yeba. Et le cas est vraiment qui est comme makasi, ce que tu as na bilili, représentativité de la qui a la province, moi mingi, ba o to bundaki pour que ba se déplacer ba ya boye. Lelo comme on a ligné to rectifier ça que ba jidoka to ba maître ba za ba pomba te non le ba kolona. Bakuluna souvent zabat oyo asala na ye discipline songolo soit judo pour quelques jours to boxe to sport kaka ya bitumba après ake amemi moi bibende na bango ba memaka akoy muta makasi mais biso tozana pour lutter contre phénomène kuluna wana et d'ici là bon mona moi organisation mo mise en place rien que pour lutter contre kuluna. Et moi namboka difficulté nini beaucoup tanaka nango na musala obozo sala ko encadrer ba judoka eza eloko nini sala vraiment boye bo koma lokola bandeko ya balete po to mona ka bale ba entraînement na bango boke na stade beaucoup ti bandeko bazo s'entraîner o mona moko deuxième peso beta boye mais o bino penza nini sala ka ata bo organiser loko eza ka mingi bino na niveau ya mboka vraiment ba konzi ba ya kota la bino to ba kipe bino ndenge batu ba kipaka football. Na sepeli makasi na mutuna oyo lelo yo faut comprendre que mutu liboso mutu ya yambo ya kotia liboko na ba discipline nyonso ezali l'état. Lelo le chef de l'état est le premier sportif na mboka na biso. Quand on dit sportif, on ne voit pas seulement que le football. Lelo yo ndenge na uti koloba na bino après bale judo ezali discipline oyo ezobenda bato ebele na nsima na yango oyo tozali kosenga vraiment na bakonzi ya mboka gouvernement na biso ba tourner regard na bango na judo. Judo ezali discipline oyo ekotikala kodecevoir bango te. Bomoni ke malgré bambutu oyo bandeko mususu baye ko balingi bakotisa na niveau fédération malgré na robengango impréparation parce que bazui tamo kaka ya muke ya préparation mais tokei mwana na biso leki na biso to enkazaka kosi samuzu mbaso di mbaso auti ko ramener biso médaille de bronze et ba misusu omoni ke na ba prestation na bango ils se sont quand même bien débrouillés. Babundi vraiment que Victoire Aliboso a mis balé à perdre. Bamsou c'est ça pour la première fois.
non senga vraiment na bakonza mboka ba tala vraiment judo bakonza mboka ba tama boko pona judo lelo oyo pour que bandeko mususu ba manager to ba entreprise privée ou publique et ya soutenir discipline na biso il faut amona quand même que l'état oyo azali numéro 1 yene mta définir sa politique sportive na mboka aza ko s'impliquer na no ye moko ande kotia bandeko bakonza mboka pa na kosenga pe que lelo oyo bajidoko bazola na ngai jido na biso soki kotali depuis toza bana mikie tozosala jido tokoli tobundi tokomi lelo ba dirigeant sportif on dirait toza ko évoluer te mokonza mboka ko ine kotia maboko mais biso moko pe na kati donc ndeko likambo oyo etali jido fédération na biso na sûr que faut que tout mec un peu qu'on revoir maman il faut rectifier les tirs. Apparemment ils ont tambola lokola fédération pe ya football nde bande comme susu ba o balinga kandembo ba zo senga ba changer ba mitu eza likolo wana po ba tambola bien te on dirait ça même cas na bino na judo. On peut imaginer que mboka moko drapeau moko mokonza mboka moko mais des délégations qui na Maroc. Inconcevable. Et cette fois-ci, nous disons non. Plus question de bicéphalisme na judo. Judo oyo, tout le monde est en passé. Judo oyo, ebele bakati, judo comme profession pour na bango. Pour permettre de mutumoko pour des intérêts égoïstes, pour des intérêts mesquins. Bazwa jido en otage. Ça nous disons non. Ba jidoka nyonso bazola nangai. Boyebi nani o azoloba. Pona ba ba yebite na bandeli lisusu Maître Safari de Gueda. Vice-président et entente urbaine ya Jido ya Kinshasa. Jidoka totelema. Totelema sa Jido. Le judo est une passion pour nous. Nous ne venons pas pour nous enrichir dans le judo. Nous autres, moi je me rappelle pour la première fois quand j'étais champion, na zongandako, ba pesinga montre. Oye pour la kisi ba parents, papa na kendaki, na bimi champion, o ba pesi biso yango. Na ba bile lo ata ba ninga msu bazo bunda, o mona ba lobe a gagner mais médaille pe comme liete. Non seulement aux médailles té, ata brevet. Ata brevet a rotika kozwa te jido ngo tozo kena ngwapo yango na sengi bakonza mboka son excellence notre président Félix Antoine Tshisekedi, c'est vous qui êtes le premier sportif accompagné de votre partenaire, votre directeur de cabinet que nous saluons en passant l'honorable Vital Kamerhe. Lelo yo jido ezali discipline moko oyo et ko ramener bato belé na sima chef de l'État na osengana mokonza mboka atala sima amona jido a soutenir biso bato oyo tolingi to relever défi wana ya ko accompagner na ba discipline nyonso ezaka football te. Même na judo, nous allons l'accompagner pour redorer l'image ya judo na mboka na biso. Oui, moi na mboka émission ezangonga mweloko message nini opesa na ba judoka po bazonga ba reconnaître que ça nini moko faut pas ba négliger nde ba misu ba baye na bango ba mona ba otambola bien te nini lisusu pe boko sala na mikolo koya peut permettre ba konzi ba landela bino ke boza na souci ya ko bonsa malgré ba misu bazana pour no bebis monitor oyo todo sala nyonso na vision chef de l'État. Le chef de l'État
eloko ezosala ngai esengo mingi nakangami nango et nalobi ete bajidoka nyonso bakoaccompagner chef de l'État na directeur à cabinet na ye na le peuple d'abord. Slogan wana nde totelemi biso bajidoka tozo constituer peuple wana et bajidoka il faut se retrouver na mandat oyo. Mandat oyo ezali mandat jido nga na lobi na bango nazolo bamba jidoka nyonso. Mandat ya chef de l'État ezali mandat jido biso moko to baptiser ngo bongo. Et na mandat oyo il faut to tombola jido pour na nini te to ramener médaille. Tozo kende bandeko na biso musu bazo kende Jeux olympiques na Tokyo. Bandeko wana nyonso baza na besoin ya soutien ya accompagnement chef de l'État bakei baye balati chef de l'État médaille. Objectif na biso kotombola jido na mandat oyo ti mukolo oyo bokomona vraiment que jido comme na place wana tozongisa jido totombola jido tolobi te ke tobenga na bato nyonso tolobi te ke toye ko combattre bato. Objectif na biso ezali jido avantage nyonso to jido et revenir na ba jidoka. Wana ezalaki maître Safari ceinture noire binomo boka ki na présentation lelo ezalaki kaka pona expliquer alobela moi message ya moke tokozwa bémission to bandolanda bango place bazo s'entraîner ko tuna moi mituna na bandeko ba jidoka ako bandako na ba semaine bo bando mona place nyonso basala ba entraînement na bango to bandoleka na cameraman na biso ordre to zoka ba image totala ndenge ekokende malembe pourquoi pas to pesa mbote na bandeko na biso surtout ya diaspora babi ezaka te so fande oki mutu azobela nde botindi mbongo bandeko ba jidoka babi ke il faut bo soutenir bango bino pe bato boza libanda pourquoi pas kotinda ba soutien na bino na bandeko ba jidoka boko benga na ba numéro eza affiché na ba télé na bino poto continuer ko solola so boza mtuna kotuna bandeko ba jido bandeko ba jidoka tokoya kotuna bango bongo topesi bongo merci na bandeko nyonso topesi bongo merci na boss balobi boss de boss tutuka diata pourquoi pas na papika embe depuis mikili balobi bino nyonso bozebele so to bandiko tanga ba kombo to rolala wa merci.